maloba fuiditsoni toponi yo kandida na biso bana funa na provinciale tomoni topesa yo lisusu maboko double brassard maloba fuiditsoni ya biso topona maloba fuiditsoni wana bama mebele maloba fuiditsoni bapapa balelaye maloba fuiditsoni bajene gaso bapona maloba fuiditsoni bamama bonafuna numéro na biso combien bona provincial numéro na biso combien tuta bango batikana nyata bango na parlema yemame bana bubu balela maloba fuiditsoni nasolema utopo na maloba fuiditsoni ngiri topo na maloba fuiditsoni gaza bubu topo na maloba fuiditsoni bana makala bapo na maloba fuiditsoni tuta bango batikala tuta bango na funa tuta bango na provincial balobi tala montre go tala montre balobi tala montre yo tala montre go tala montre go bona funa tala montre go azamaga mwana funa abotama na funa akola na bubwe akola selembawe ye tofotene mama topona ye mama asalaka mwana funa abotama na funa tata na ye kongole mama na ye pe kongoles wo papa continuer à kokende biso to ana se to continuer pe kolanda malembe esengo mingi na sepeli na biso nyonso na ndenge toye koassiste na carnaval na biso do lancement ya propagande na biso ya honorable Maloba Fuiditsoni ya honorable Maloba Fuiditsoni na sepeli mingi na ndenge na moni biso nyonso awa tondimi présent na appel na biso yango nde ezolakisa mpenza ke ya solo bana fondation Maloba Fuiditsoni tolingani. Alors yango na kosenga boye tozosala carnaval na biso tolingi mobulu te tolingi désordre te tolingi tolakisa ke toza bana botosi ata moto atumboli biso makambo toyeli yango te biso toyeli campagne na biso po tobatre élection toleka na funa et puis na provincial na bumbu yango wana tozala penza na limemia tozala na discipline tolakisa bango ke toza bato ya discipline. Alors na biso nyonso toyebi toza candidat
na kati ya Funa numéro 48 pe toza candidat na provincial na Bumbu numéro 53. Nalingaki kutu olienga na loba ba numéro bino boyebisa nga na ba numéro yango. Malheureusement na ke moi vite. Na ebite na Funa numéro combien? Na yoki bien te Funa numéro combien? 48 toujours. Bongo na provincial na Bumbu. Na yoki bien te. Voilà, 48 na Funa, 53 na Bumbu. Biso toye pona ko changer makambu na kati ya Funa, pe na kati ya Bumbu. Yango wana message ya lelo to pasango pa bandeko na biso nyonso to lakisa bango importance ya ko voter numéro 48 na Funa, pe importance ya ko voter 53 na kati ya Bumbu, ya commune ya Bumbu. Alors rebelle ya koloba ezali mais vite temps to lobby bongo et to soit discipline vraiment to tambola na limemi ya nyonso. To bo sa rapete to za na kati ya parti politique na biso kombo na yango Birek o eza ya excellence Julien Palu Bukaongia. Yende azali autorité morale na biso o aza ministre ya industrie lelo. To betele na maboko. Et likolo nango tobosa na peut-être on a candidat moko na présidentielle o eza numéro 20 Fachi Beton. Fachi Beton. Merci na biso nyonso. Siko na minute oyo carnaval na biso ebandi.
Mama
Maluma
Thank you.
Numéro du temps combien? 48. On appelle ça numéro du temps combien? 53. Não,
Alors na sepeli namoni kobanda lelo namoni ke na bimi déjà député. C'est que tobimi déjà na funa na provincial. Parce que topesi bango devoir à domicile toyebi te so bakolongola yango. Badevoir mosusu mpe eso ya lisusu. Ya liboso déjà ezalaka mpe toyebisaka misala bango baza kaka maloba. Alors, nous avons besoin de la discipline penza, mutu na mutu akojwa oyaye par rapport à la liste ya bazo ya zaleli. Ndenge na lobi oyo aza na liste te, aza mugulu te, aza la calme pour yeba ndenge nini tokojwa solution pour la papa, ma maman, bandeko, mbote mingi, mbote lisusu. Na ba soki toza na ba fête ya mariage mingi balobaka soki moninga abali. Siko tokolo ba soki moninga apostile. O sepela pe voter. Nakanisi ndenge tosali carnaval na biso ya lancement ya campagne ya honorable Malo Bavotise Soni Lelo numéro 48 na numéro 53 partout tosali à peu près na kati ya funa au moins 5 communes oyo totamboli lelo toza biso nyonso na matoi ndenge bato baza koloba na nzela que depuis campagne électorale ebandaki bamoni nanu carnaval ya ndenge oyo te bato bapredire que candidat oyo akoleka ndenge population elobi nde ndenge nzambe atindaka eloba oyo elobami na likolo yango elobami na se mais eloko ena kosenga lisusu na biso nyonso ndenge tozali awa il faut tolekisa honorable na biso na bavoix ebele ya ebele parce que bitumba oyo après koleka député pona akokisa mokano na ye na bana ya funa il faut ndenge balobaka soko olingi kobala mwasi na yo bala ye na beaucoup de fierté pai basengaki opesa ye mwa 5 pièces soko bakisi 10 omoni ke babokilo bakorespecte o makasi. Alors soki chacun de nous moto na moto ndenge toza awa a mobiliser la 5 personnes parce que j'estime aujourd'hui que tozalaki à peu près 3000 personnes.
soki mutu na mutu a mobilisé 5 personnes oye aye na ye pour voter numéro 48 na numéro 53 to koma combien? Donc Malo a besoin il y a 25 à 30 000 voix. Yango ko sala parce que constitution est permettre à cause de la ministre, à cause de la gouverneure, à cause de la ministre, donc premier ministre, dans le cadre de la partie. Donc, et là, on s'est pour aller là. Pour la kisi bolingwana, to continuer qu'on la kisa yango lisusu, parce que tous on a besoin de voix et belé pour naïe. Et ça bon côté. Pour me mettre la maboko. Voilà. Mambo nazaraki na yango pour naïe yango wana. Donc, il y a assez à l'équinaïe, honorable, merci beaucoup. Você lá.